grâce à JDT Molopwe batu baye baye pe grâce à JDT Molopwe aligna commissaire producteur parce que ce zonga na moi histoire ngo ba David Moxo ba tikala soumingité donc ba producteur ba tikala soumingité ba producteur ba moi vomara donc JDT Molopwe azwa ki idée ya ko bimisa batu na ligne na ye quoi ndomoni abimisa e garçon mo boye na nenga Paris wana mikolo to leka a salé peu moins succès mon qui est grâce à JDT Molopwe pe na minute garçon comme on est nettoyé ba et te yena refoule était pas dans un poli makasi surtout hier vraiment na ba kanana effort yena refoule était omoni batu misusu bazo ya na monde ya production baza ba producteur té on comprend ba producteur té ndeti ndeko na biso tutanga wana Serge Kayembe a producteur té be a producteur té on menga na bien honorable ndeti ba mama Emily ndeti ba mama Emily na mwana wa mukie Ken na mwana wa mukie Ken Merci partout dans le monde. Bafana Vanessa Maoué, téléphone de la presse congolaise, moi ça zanga mukwa. Partout Moussouni Mouko ezate balobi a connaît par demander et battre à tout na balobi moi c'est kitoko ba yeba ke sortir la mukana tongo ndeti babiso ezangongolo la mukana tongo za no kitoko ka bien on aura chic. Merci beaucoup à maman Doris Lema la personnalité TV fou mon gaz pe à Gaillard balobi mon boss c'est 3 fois boss André de Londres ma maman chérie pourquoi pas à peu de moi maman Wete balobi tana moi maman Wete ba gaz ba ta biso no so donc kitoko makasi en tout cas merci beaucoup naza suna bafi banza molobelo a JDT Molopwe aye ko ça la droit de réponse na analyse donc na sala ki aye ko ça la droit de réponse a expliquer bino pourquoi maramunion so oyo na saki analyse ndenge ni eleka ki eza na ngobongo te aye ko désannoncer ngo ke eza na ngoma be ye yo azana nga na plateau cameraman nga ko fongwa mana ependa a former le éléphant de la presse moi ça zanga mukwa donc a panza na kaka bafi banza bonjour na yo éléphant de la presse toyo lukona katsa mabele na ngiringoto mabele mami na ngala mona ngiringeti mabele ya batutu kaluji ba Kinton mabele ya ba Bexi mwana bataka de pointe donc mingi pona robanda ba mbote na ya trop na motoki balangwali magie JDT Molopwe pa popi leader o azana bota miel leader o azana bota le donc bambote na ye na Paris quoi biskaza ko biskazo pema quoi biskazo pema na Paris wana bambote ya trop mbala moko pe na pesi mbote na François Djembo 10 à Paris François Djembo masananga Larry Kalenga ZK David Abe ya bino yango wana fiston tremblement na Paris Fabrice Ambozo na nenga kini ya yo yango wana éléphant de la presse suka vraiment bafi banza lobby sous éléphant de la presse na donc il a parlé à 4 vraiment j'ai été Molopwe par popi on a ça qui analyse et ça non rapport na to analyser ka camera ka ndenge c'est l'option de biso to yokaki yonga bla ça analyse bon do bafi banza ay ko saka droit de réponse bafi banza o même biso sango nini o yekoloba nini pour na JDT Molopwe o yeko lobana ouais sango ezaka ke JDT Molopwe za na Paris. Donc, l'activité qui toko présent au tournage à clip. Février, tout ça na Canada. Tout bêta na Canada, on a occasion de fête il y a Saint-Valentin. Contraire nan. Te mamboza qui toko na bien. Muto bino bo bêta ma solo na yo wana ma solo ya producteur wana. Déjà na hôtel Bisayo qui to solo non na privé na bisayo que no Borel. Azali frère ya JDT Molopwe. On comprend. Muto sala ke qui ça monde entier ba yeba mais c'est Borel o bino boyo akosi kosiman to za JDT Molopwe. Comprend. To yeba été grâce à JDT Molopwe batu ba yeba. Pe grâce à JDT Molopwe aligna commissaire producteur. Parce que so zonga na moi histoire ngo ba David Moxo ba tikala soumingité. Donc ba producteur ba tikala soumingité. La producteur ba moi vomara donc JDT Molopwe azwa ki idée ya ko bimisa batu na ligne na ye quoi ndomoni abimisa e garçon mo boye na nenga Paris wana mikolo to leka a salé peu moins succès mon qui est grâce à JDT Molopwe pe na minute garçon comme on est nettoyé ba et te yena refoule était pas dans un poli makasi surtout hier vraiment na ba kanana effort yena refoule était azem poli moi na moi
mukie ya mukie ya salane musala pasi mona pa ya la mukongo pa pamba donc esimba uti so la masolo ya moto kibala vie ya aba activité na biso ndenge ekendele masolo eza bien tout c'est déjà sur Love Plus Folie na ba plateforme YouTube déjà zawana bana kini bana monde entier beau télécharger chana bino zawana Love Plus Folie eza chanson mo kitoko to dédié ngona Aridi Kaombo nzembo wana to embeli yango Aridi Kaombo donc bozo vous matin télécharger ngo bo betara na JDT Molopo roi marquis officiel bozo biloko nyons tout oza na bezo tala o nini au concert au BT 2018 côté wana au mona mamna biso nyonso eza wana donc to sengara na ba mécène bato bazana makamna na bango bana besoin ba produit artiste aza wana za fresh comprendre aza fresh aza na Paris biska directement na moni Chris Lutumba moi na Paris ya solo quoi biska ba na Paris ba ali ba fiston tremblement donc ba na Paris directement na mona José de Londres Sida Bilele Masananga Igor 2 minutes frère à moi donc il m'a mouvement ali les fans de la presse Marambo Zali donc Maramboza vraiment Bafi Banza lobi Marambo Zali Bafi Banza to mona ki Didier Lacoste o asa collègue na ye malgré petit malgré vieux mais collègue na ye alinga a produire pour nini moto libala aboyaki mais ye mwana wana botanga wana mwana yolo wana mwana wana mukio wana est-ce que yazana mbongo produit JDT entre que bata frère ba travailler na wenge musique à maison mère naobi ki frère yango ko molinge baby sa musique ya Congo au moni JDT tanga tia ki frère azui Borel a pesiye disque di que no bimisa album ale Borel azui disque di a comment pesango bana na ye na ndaku na ye basaka na kanango abosena ke wana ya musala o biso to lielaka so nga lelo na longa na via makolo eza grâce à nani JDT Molopo makolo ngo polo ba to mona biso mutuka ngote to mona na biso mutuka ngote to mona ngote kana longa makolo to mona na biso ngote to solo la bien to ki ma question te yo mutu na question on comprendre dans mutu solo la photo solo la marambo et kendara tout droit mwana yolo yemo collègue na ya boulot c'est bon parce que ba travailler chez Vincent et Big Boss na PC ba mbote ba travailler mais azaki coincé à l'époque parce que oui ba série on est à la qui fait Richard de Poule Mupanzi boye JDT Molopo babindombe héritier watana be mwana suka hotel na sima boye doyen limbonda kakol yemo wazawana wana yesko na se azo mbuye sankara de kuta na PC ba mbote comme ça vient wewa azo mbuye sankara na nena mukete saka c'est yo faut kenda kuna nde na simo zo alerti oh ben oui ya bimela wenge oh bimé pa nani fe na biso o sa perte Adolphe Dominguez Bafi Banza osali mabe misu balobo abaro simba projecteur na wenge pour les gars mula misu bosake bon tango JDT zoyemba Big Boss le roi de la forêt ça c'est bavardé Nicolas podium azo bele la ya bele ange ya bele nani beauté plus beauté yazala to ebaraeta na wenge to ebaki ete wana ngana ebiso vérité ngana ebika bima pa ve na biso Adolphe Dominguez bon kuna pe na mona pe ndesika esimbela na ngote parce que yemo kuta bima te bon yemo takende donc moni que musique yango za na oka bongo on comprend donc to beta ma solo ya musique ya bien to beta ma solo ya JDT Molopo na album na biso to préparer les ba fanatique na biso ganga film oyo ezana banzembo kitoko banzembo zoya so na ebisu yo mu bange na chanza na lisusu to embeli docteur Jeff Nzadi il était à don de Dieu Nzema aussi bobimi songo po docteur Jeff Nzadi il était à apporter une plainte apporter JDT Molopo point nini plainte parce que banda pesa mbongo yem taliboso pesa mbongo yembela il paraîtrait nyoso na zoba il paraîtrait pesa mbongo mutaliboso fait mutaliboso ayemele JDT Molopo des chansons banda zo mbongo kelani na pota fanda benda kana do ali anera mbebo nalobi ngana linginde na yebelo mo yo zalaki tango ba pesa ela ngo
tonde ni soyo ala parce que tu es bigé docteur Jeff Njadi bureau na ye nde yaki e soleil na président na JDT Molopo ba proposer président bon ça va nazo sala plan tant ou pas sali plan commis presque à la fin yango na minute to molobele lango soki pe na minute au président na ngai asali nzembo pona le patron bogos abeda shuna oleka awa na oyo loba ke na minute kala minute bozela nzembo ezobima boye parce que nga musana na ngeza koloba na loba pamba te hein éléphant de la presse donc nga musana nga eza koloba donc na loba mambu o eza na nzela donc nazo loba mambu o ezo ke tout droit donc moi na yolo azana niveau wana te ya reproduire JDT Molopo donc yé pona akota na monde de production et sengela na yé akoma na balabel nanu ya ndenge yé mo soigner na sentir na yé azana orchestre c'était yé bisanga banda na yébité ala papa camarade na yo bon c'est bien accord ala papa camarade na yo mais orchestre ndeto ba mambo orchestre biso yo ba poula JDT au monde nga na vivre bien mamnyo suki toko ben oui oh mettons yo benga ngai tango na yaka tango na ya na ye na toki na omilo ngulu mo botonde na ye ka elongi na ngai ka ndenge na lai po ani na bimi na malili na kiti na malili donc na stambola na mamnyo zo ya bien abongisa no street no orchestre aza mukolo donc yami pesa respect atika makambosa be mission aloba mamba production atika makamboana atika makamboana aza mukolo donc et ça va bien so alingi akota na idéologie ba production abandana na artiste comédien ba José de Londres bazawana na poto biska oyazali ba Fiston Tremblement bazawana ba Igor 2 minutes ba Mike la Duchesse na PC Mboti aza na Kisasa azongi c'est ya salinga sinité donc il va mboda trop na bino donc bopé ça moi na yolo chance abandana na bino abandana produit bino après malembe peto pesa ba jeune frère ba bima mikolo yo ba na ba succès na bango parce que ba bi fo ndima muninga o muninga o sala so eza malamu fo pesa muninga chance donc c'est un peu ça vraiment Edi Chicha ba mbote na ya trop Edi Chicha donc tala éléphant de la presse moi ça sanga mukuwa donc je peux ça zouater parce que l'eau mon olingana loba mais na boya nde loba ngo po bana poto ba olela mabe vraiment et peut ça zouater quand des bafi olingana loba na yebite so na lobi ngo bana poto ba olela mabe et l'eau mon olingana loba eroningisa batu mabe et l'eau mais remix ya école les oyat en tout cas babi espèce qui toko dozali espèce winner hein babi winner nde makambu hein avenir bosenge hein avenir bosenge na sayo en tout cas babi espèce moi qui toko Estwentaibo en tout cas ba vrai chéri ba vrai Joe ba fille Estwentaibo babi boya awa et ça la bino bien en tout cas vraiment ba fi banza tozongi susu na mamba monsieur Borel pour na nini kaka JDT aza ba problème na bato Monsieur Borel a sa pire moutuna. Nga tu analyse ça qui na mona longue na été. Nzorate ezaki Monsieur Borel. JDT Molopo a un problème na batu pourquoi Serge Kayembe a c'est une occasion à produire a BBC contrat. JDT Molopo. Mais beta pe musique yango zo beta te. Beta pe musique yango zo beta. OK kana poto fa no kan. On li arambe. Il y a pas de sens pas popi. Oza vie nanga taka no reprocher donc na petit na yo vie nanga parmi bato ba manga na ba wenge yo posa parmi donc na vie nanga ya kati mais taka nga sko petit na yo na lobela yo hein bete ya biso nule formation oyo kene ko so pas bibos te roi de la forêt monisango hein mais yo so ke na mais so bimo mabe où allons-nous tendance di binga où allons-nous beta musique hein j'ai été Molopo ezakanine pour bebisa ba contrat o nyonso oyazwaka ezakanine JDT Molopo premièrement na robebisa ba contrat te takiza artiste munene oyo ayebi masolo ndole bien kolekanga na yo on comprendre eza elo mo boelelonga na lina solo lango devant caméra omoni batu mususu bazoya na monde ya production baza ba producteur te on comprend ba producteur te ndeti ndeko na biso tutanga wana Serge Kayembe a producteur de be a producteur te on menga na yebi aza honorable te pe azumbongo na ye
Serge Kayembe moi d'invite que je sali azui mbongo na habité nana mbongo na ngana produire ki ngani so tangelanga 5 leaders oyo ya produira na mboka oyo balbum na bango et Simba et pesa makambu oyo voma tout moni va que non ba komi titre wana voma kombo tanga wana. Premièrement Gilles était Mulopwe Mama Leki Maman Leki Serge Kayembe ni SK on est arrêté Serge Kayembe moi d'invite les brigades Sarbati Malembete oh mais oui oh on dirait que y a quand même un contrat bon à même loupé mana kenana et ça brigade ça bino non monaka na bien JDT Molopwe aza artiste ya munene on comprend tout cela na nenga mabete muto botanga wana nga na yebi aza honorable na pesi non ba mbote il y a trop parce que c'est un honorable as autorité donc nga na yebi na mamba production te ngai mingi na mamba production na oloba na obeta cité na ba producteur o ba na makambu o ba monike balingi ba zo produit artiste aza wana za fresh ba nzembo za ya kitoko na nenga mukete na kati album o ganka film bo approcher artiste ngamongo na za wana donc pour na rejoindre ils en ont facile et les phases wana ngamo payer yo plus 243 89 62 35 21 donc bozwanga direct to so la masolongo pour na ba faux producteur nazo betela bino sete bobongisa lisusu nanu ba poche na bino ba poche nanu evandite vous comprenez masolo production à la raté que non tango oye au produit attaquant des pointes mais au salaire no cop no mobo quelque part oyo koti attaquant batu studio banda attaquant kota studio yo oromozela ba futo no ba salaire na yo nanu ba mbongo na bino bozela eleka na ba mire le wande biso na kisasa mire ya la raté biso pe ba mire ya li vous comprenez donc botika ba vanti ngana lobela bino ba faux producteur bino ba dolinga bo bebisa musique ya Congo bino ba dolinga bo bebisa musique boza mikie yango moni na minute oyo bozo yango pe ba poche de bango peza mikie po bango ba mikie baza mikie yango moni na minute oyo président nga tindinga na oyebisa ba fanatique na ye remix déjà izo ya kala mingité remix ya école remix école bino mo boye bi école niveau nzembo wana sokezo beta nene sokola mitema ba chéri moi si musa ko mo déclarer bi nzambe fo sanonga gitoko atalo wa JDT nzambe au moi si musa lo ba nzambe fena zona ngata JDT na makolo tandenga makolo nga bima makasi école remix ezoya ba mama Emily ndeti ba bon yoruto yeva ebige na bosa likambango ndeti ba mama Emily ndeti ba mama Emily na mwana wa mukie Ken na mwana wa mukie Ken kasi menga pe natali bango bo na moni Ken Makizembe pena na mama Emily basale émission bazo attaquer JDT promesse akini na bien webige so na beti li solo ezaka pona yo elefa na niveau ya bana wana nga na ko bete maso na bango te vous comprenez na niveau ya bana nga robeta masona ba onte parce que bana na ba vie bien ti comprendre ko boya moto ki bala JDT Molopwe moto azwa formation totika ba 28 abeta na ba wenge El Paris aye pa ba 21 wana beti ba kie bango na bango ba beti le marqué Simba ekanga yo oki osala émission o dimne mutu ndenge wana oki olobaki azana eloko te mais yo moko na matanga ya ba fi banza les marqués Simba depuis que Simba mais et ça la tile les marqués Simba te mais nenge baza bongo mutu na mutu amenaka vie ya bien mutu na mutu amenaka vie ya bien mambo na oloba la rikalenga ai mambo mutu na mutu amenaka vie ya bien baza bien on comprend yo so tango osala émission oboya mutu lo wa JDT tala na yo mono position za na ndeni yo za na nini oyeno matanga nanu ya frère na biso pululu molimo ne pe mana kimia oyeno matanga kilote kechimoko ya biente na matanga ozo ba eshimboki na matanga ozo senga ba opi maya ya solo mwana na Makizembe n'importe quoi ke ninga una ebe una ba komwana tenga be na Ken parce que na mona ka ba train na catcher wana na États-Unis wana comprends donc na mo singa ba opi mamwa biente na koti na kata mutuka chauffeur nga de maito kende alandinga non mais il faut to ke na okakati
parce que ngana ndo so ba interview ba nini to kende mais ndeni pelenga ta ba shimbo ngabise shimbo nga ba shimbo ngamela shimbo ita o ndeni ngabise te to mata to kende place to koma na velodrome wana biska ba olela chiko to lukata mo place mo boye comprendre ata pene wana biska idi shisha ateka shisha na ye ba opeso mo shisha o mela na mo ta musumu vin to mo bière o mela ba opesa ndiko ambuyenga Mame Mili, et bon, on se dit Mame Mili, alobaki na yo nini. Nalobia, surtout yo, mon amour mukie, ozano na makambote, me oluka makambo. Bon, on a comprendre bango, ba sa bo pour na JDT molopa tsa bango ka, pour na bazwa makambo, mais JDT molopa tsa bango kate. Ngande porte parole na ye ya makambo, porte parole na bonga avant l'âge nga. Na mo mukia, hein, mais beauté plus l'argent. Na paiera bien, na vivra bien, mamnon soya bien, na beta tour, na prince que ça vous biscaye, mamé Mili à Ovanda. Flat et zanga courant. Tu vois, imagine-toi, flat et zanga courant. Trop de moustiques. Na kokate, na ya wana pona zula mutu, na mo aparata Paris, nga ya awa. Petit na mo bo ya makambo pa la na Paris wana nga ya kisasa. Donc na beta tour wana na mais no bi pecho yo. Asala mo plébiscite place en Ovanda hein. Nga sel wa place en ndeni. Nalela maya miso etamolanga lowa na kufeli ndeko mais na kufeli ndeko te souci comment mutoko oza fier makasi comment mutoko luka succès ozo finga bato bazwa déjà ozo finga bato bazo pesa bato vie JDT molopo apesanga vie apesanga makambo longolanga na vie makolo mutasalanga lelo na yeba ba patron de patron Abeda Chou hein le patron bogos mutasalanga na yeba muta mbongo ya niveau wana yo finga inondeni mais faut ça là éléphant de la presse tout tika ba aventure ngana sepela na bino parce que bosala musala bien hein pona yo nongo vandi boy pona sala émission mo bo finga leader mo bo que généreux otala leader o afutaka bato azana bana mais ngape na yoka il paraîtrait Mame Milango il fasi ko ngatanga na ebito so endeni hein ya neni te bana na bazui batanga tanga te omoni be mission bo sala o bino bozui bata on va na ba bande de l'école hein mais ba petit musu ba keka ba laxé ka ke non moni nenga bo sokuta na mutu ba banda ka boy ba sala ba zongisa boy ngama mona sala o na tangela ngwa o comprend na tangela ngwa pa ko tangela ngwa na mutu mo bo na yebi so ina osola na mutu ya mbinga nini na osola na nini pe na osola na eti o comprend donc na zakano na respect mutu ya mbinga petit wana la mutu mo boye alukaki ayamba président nga tant président tozana ki sasa awa ndeto bando beta ba concert aya na concert na biso na bandal président c'est sola na bafi ko sola na nga osoli na nga eza mabete président tuninga pechango to kosa na mission nga na tali par rapport ya kilo na vandi na boule na ebisi président pechango nga moko na vandi na bango bayaka ye na nani na Keni wana comprendre na bi président par rapport ya kilo na yo par rapport ya charge ba solo na ba parfait na yo ndenge voyo lingelela bo sala émission na ba papi mboma na be éléphant de la presse no sala ba émission no kitoko boye ba petit wana na omona bongo place ngo to sala émission so climat kati président o nini yebisanga ngabi bana ba solo bien te président bongo ba petit wana ba fier nyonso ba sala ngabi bo bité mutu so oza sa ne fier mani na makambuti tale na milieu vandaka yona biso ke éléphant soki ba continuer ka ko sa be mission ngamoko na obenga yo to ko kende inde ti place oye avandaka to ko sa le mission ya butu o mona flat yango courant exact voisin na ye désert obi désert cimetière ex cimetière ya prince ya Kasavu bois désert voisin na cimetière ngasko voisin na ngabana bandeke voisin na ngai batambongo donc JDT molopa bebisanga vie imagine toi en tout cas ba fimba na tokomi vraiment na suka émission na biso en tout cas mot de la fin na yo okoyesa ba fan na bino nini okoyesa ba fan même ya yo même oya JDT molopa o balinga bino mingi okoyesa bango nini pe opesi numéro na contact o ba na posa na yo poto suki sa émission na biso nga mingi na osengaka na ba fanatique ya bonne musique bozo temps ya ko télécharger déjà de la bino sous Love Plus Folie, c'est plateforme YouTube. Bo betara JDT molopo roi marquis boko zoa
ba information nyonso eza wana donc il plus folie eza déjà wana sur plateforme YouTube beaucoup ta chaîne de eza wana ba couloir de la mort donc JDT Molopo akangi maborote azosela bino musala ndenge kaka mesana kosala aza bongo na Paris après avoir kolongwa na ye wana Paris donc akozala na Canada bisiko wapi robeta le 14 février donc bana Canada bobonga mamalamu bobongisa ba poche na bino bien parce que leader o azana bota ba bébé leader o asokolaka na miel azoya wana na Canada kala mingi te parce que masola boté balara mibale na Congo yena ndeko na ye papa chéri Jibem Piana soki to bakisi mutu ayesu na masola boté na micho le patron Bogos Abed Achou donc quant à moi donc na minute oyo nazo sengaka na ba fanatique na biso bo s'abonner parce que kala mingi te tozo tela bino remix école tozo tela bino remix école déjà na chaîne na biso YouTube bozo zwango déjà et lo repesi ezua aya na cameraman na ye so pe na nini soki pe na téléphone na ye a filmer pour na remix comprendre na bi remix nem de PC ezua PC bilobela akomoloba yo ye producteur à JDT yo ko produit JDT ah papa Borel tout ça ba aventure ko yo produit JDT biso to yebaki yo pene na JDT azo encadrer yo etake frère na ya bandala opeso makambo soki lelo yo ngai na sere na ngande to vandi boye lelo yo to yeba Borel c'est grâce à papa Popi JDT Molopo tika ko bima yengra ndesi na minute ozo benga président lingiso ya mba yo te okoma ba message no aotanga ngote nga mutu na otanga a transférer on dépend nga dossier nous a maboko na nga mais nga pe koto le patron de plus Bogos Abed Achou bisinga ke yo ozonga sous place ozalaki te Eric Gwenye donc ndenge ya bo Eric Gwenye mobali donc déjà goto donc na minute école donc tu as déjà na moi étape mon bowana école eza dédié na Eric Gwenye mobali na pesi mbote na Rodik Malonga Nzambe ya chosi Cédric Kalenga appelle obi mutu na ya kala boy Cédric Kalenga ya yo yango wana donc Rodik Malonga Nzambe ya chosi comprendre soko lingo la ta chaussure ya bien contacter nga na romoni sa wana Rodik Malonga quoi ya piratité ya original Nzambe ya chosi vient nga Emani Ndonga la na kati ya Maroc wana na moni directement Larry Kalenga, fiston tremblement à Paris. Merci beaucoup na ba fan na biso balobi bo s'abonner massivement balobi vraiment ba fan il y a la personnalité TV bo s'abonner balobi Efrata boutique Efrata na Lyon Dadi Lukombo boutique Efrata na Lyon en tout cas merci na linga bino mingi bye bisous bye